Chouchou na nyota, la copine privée de Mams DSV. Chouchou na nyota, motema sila yeye, nana kobangelo kote. Chouchou na nyota zali, lukelanga bébé shema kope motema chouchou nana ipupa motema fali na kobangelo kote. Baba zenanga baza, ah oui on dirait des lièges bazo finga penda mabe donc nga na yebaki na ndimaki teke makambo ekokoma na niveau ya kokangisa kokangisa moto eza mabe soki azwi problème eza makambo ezokende ndenge internet ezokende bakangisi ya gola ake prison eza problème te likambo soki ya kimpese nde moto yango nde eza makambo mpenza te likambo kimpese nde moto ekangisi ya gola likambo kimpese nde moto esali nini bafunda mpe Teresia nyonso toelekaka tomona wana biso kokamate te kokangisa bato eza mabe parceke bato nyonso to bazofinga bato zandi mpe afingi yo osali eloko te afingi yo mpe ya mabe moto namonaki yango eza nango kaka biloko ya internet seke biso tu tokende na justice justice esa sikoyo mosala nango eza makambo ezokende ndenge internet ezokende Les 3 vidéos où je vous ai proposé na début et après Tomekako développer en haut ensemble. Nina mama papa papa kia yes aga ni ko sango ko mutalo bakate yes aga baba antaki bazala ba parametre mo ebele mais parametre lo ni bambulo ngana vande yo ko supporter te papa na bana mo ambalo na supporter ebele OK na supporter ebele na kata ndako ndo so mona bo papa na ebi est-ce que toko vanda te poto sola na vanda mo ke papa amoni papa amoni ti toko ma. Voilà, bonsoir à toute la communauté. Bonsoir, Nabande Konyoso, Obaza, Nathan. En tout cas, Boupé Sangaï, vraiment, Lito Inabino. Parce que Nada vraiment n'a besoin d'ango. Bon, excusez-moi, on a lobby juste bonsoir parce que nous avons enregistré émission Oyo, nous avons enregistré audio Oyo, na Boutou Oyo. Bonsoir, Nabande Konyoso, Oyo Balingaka. Mboka na biso République démocratique du Congo. Bonsoir na bandeko nyonso oyo balingaka théâtre congolais, oyo balingaka musique congolaise. Bonsoir na bandeko nyonso oyo balingaka ba grande figure nyonso oyo ezosala honneur ya mboka na biso. Avec vous ensemble nalingaki tobandela koyoka les 3 vidéos où je vous ai proposé na début et après Tomekako développer en haut ensemble. Voilà, na bandina vidéo liboso. Fona le la kazaka poto solo lango bien, kazaka fait kuya. Il fait longwa. OK. Na longwa penda docteur. OK. Na zonga normal. Voilà. Vous la bezali. Ma pièce là pas casse. Mais maintenant on a tenir ma prison, on a tenir ba infirmière on a le ma pièce ali. On la kazaka pesa kazaka respect. Tali bato nyoso to. Bazo finga bato mabe. Bazo finga penda mabe. Donc nga na yebaki na ndimaki teke makambo ekokoma na niveau oyo. Niveau ya kokangisa. Kokangisa moto eza mabe, soka c'est problème. Eza makambo ezokende ndenge internet ezokende bakangisi ya gola ake prison eza problème te likambo soki ya kimpese nde moto yango nde eza makambo mpenza te likambo kimpese nde moto ekangisi ya gola likambo kimpese nde moto esali nini bafunda mpe Teresia nyonso toelekaka tomona wana biso kokamate te kokangisa bato eza mabe parceke bato nyonso to bazofinga bato. Voilà, je pense qu'on est à la première vidéo. Je crois que Biloko Fobo retenir Ezali, Kokang Sabatu Ezamabe,
tozosala makambo yango kaka ndenge internet ezokende. Et nous allons vraiment analyser ensemble avec vous. Je dois l'écrire quelque part. En tout cas, pour retenir, internet ekenda bongo likambo ekangisi bazo kangisa batu bazo finga batu elo ekangisi ya gola eza likambo ya kimpese. Je crois que pour retenir ba élément wana misatu et puis tokeina deuxième vidéo on a proposé kibino ezali vidéo ya bandeko yo. Attends, nous allons écouter ça encore ensemble. Vous excusez-moi vraiment. Je pense que tu vas analyser ensemble pour que tu me comprendre. Voilà, il y a encore cette vidéo là. namona ki yango eza nango ka biloko ya internet c'est que biso tout toke na justice la justice c'est ça ce qu'on musala nango biso so toke miteka na justice ngapi na magistrat asambisi biso to na lobi ba ngana tenai ba propos na tenaki wana mais ye a ça ben jour moko grave c'est ngai ba mensonge belé. Voilà. Voilà, merci. Et après ça, je crois que ton première vidéo, ils a plus première vidéo naturelle, ils a plus pour un commentaire. Voilà. Nous allons commencer à décortiquer moi comment il y a la vidéo. N'a pas ni la deuxième vidéo où ils allaient vidéo ya Gabi. Je crois que l'élément na ebsabino pour retenir ça bakomi kokangisa batu toyebi ki internet ekenda nango bongo eloki kangisi ya gola ezali likambo ya kimpese. D'abord, je vais informer toutes les publics na des informations au ya Gabi apesi qui est encore une mensonge de plus babani, un mensonge ou un mensonge de plus na carrière ya Gabi, cette grande dame ou sali parcours naie mensonge abimisi wana. D'abord on a la plainte au Izalaki adressée contre Yagola par Marina Makamba Kimpese Zana Katite. Et Marina, na histoire à Kimpese, je crois que Bolandi a différentes interprétations. Il y a l'Ikamwana Kimpese, Komba Marina et Tkali Zana Katite. Donc, Moutakangsi Yagola Marina, donc c'est déjà exclu l'Ikamba Kimpese Zana Katite. Nalina zoa propos moko na video ya mibale o ezo kole na video ya misatu ya Teresa ezali toyebi ke internet ekendaka nango bongo nde nini komi makambo ya kokangisa. D'abord na boyi ko marteler sur eloko déjà bandeko ba rappeler à un certain moment ya Gabi afundaki Fivette ba koma itina niveau parquet. Je crois que Boibi li solongo ya Gabi afundaka Fivette parce que Fivette abanego fingae et puis asenga Fivette asenga pardon et puis je crois que Shitaki a retiré qui plainte après pardon oyo maman ya Fivette ayaki osenga. Donc je pense que comme on a kokangisa moto na internet et pas ya Gabi eza moto libosote parce que yemoko ba vidéo ezali ya Gabi na Thérèse ya balobi internet ekendaka bongo balingi baloba nini. Internet ekendaka il faut moto aya oya fingi oya fingi oya fingi oya fingi oya lobi makamba lokuta oya lobi makamba lokuta. Je pense que bino bandeko botala biso o botala biso bandeko ya diaspora na c'est ça qu'on rappelle bino eza flatterie parce que c'est une réalité. Bozole sa ba famille na Kinshasa bozo kunda bibembe en tout cas vraiment vous participez na création à ba emploi. Bozali n'a besoin de que vous continuez dans la situation parce que ça vous rend lokola ba esclave. Ya bandeko baza awa il faut bino bosala ka pour que bango balia. Or ceux qui ndeko azali capable ya ko monter affaire na ye ndeko azali capable ya ko tanga classe na ye ndeko azali capable ya ko créer pe emploi à partir ya awa et ko dégager binope. Mais comment créer l'emploi dans na mboka oyo éducation ezali pasi? Il est difficile lelo na internet, il est vraiment bon difficile, ouais, difficile. Lelo au monde la majorité des gens bazota la internet comment apprendre un métier, comment s'édifier. Lelo bandeko ba préféré ba yakakota la ba buzz.
ya Gabi azali actrice monene o apesi jeunesse na ye na musala oyo ya théâtre. Ya Gabi a se retrouvé na moment oyo depuis un moment parce que son a tuni bino dernière fois ya Gabi a comment filmer film un petit titre nango dakini boye baté. Donc ya Gabi a trouvé moyen, il a commis les ça moyen ya kotika la actualité ezali ko ya ko créer ba buzz o ezali ko détruire éducation en masse en plus. Ezali ko détruire éducation en masse. Et Thérèse Abisika Fandi a monique au Kopango Gabriel ezo kendepe bien. De toutes les façons azoya pas zoko c'est la batu makambu mais bazo kangana bango yeti. Thérèse a pas assez décidé à lobby yépé il faut bandako ya kosala ba buzz. Parce que ceux qui vont se rappeler Malika loba na vidéo moko que bango balingana na bango ya Gabi parce que ya Gabi ya kakoloba biloba loba. Thérèse a estimé que ya Gabi ya kakoloba biloba loba akoma pe na communauté na lelo ya mibange. Mibange oyo lelo bazali vraiment mibange oyo baza censé ba transmettre éducation bango nde ba yaka ko soutenir ba délire ya Gabi. Mibange on a je crois dans la majorité baza na diaspora. Ba mama ba papa mibange. Bino batu oyo bozali censé ya ko représenter sagesse. Mais bino nde bo soutenaka ya Gabi oyo yemoko azo déclarer que ayaka na internet pour na ko créer ba buzz. Ye ayebi que internet ezaka na bongo batika batu bafingana na bango. Donc yende mibange ya diaspora ba soutenaka batindelaka ba mbongo pour que a continuer koya ko créer ba désordre o azo créer. Mibange oyo ba soutenaka ya Gabi. Boye bisa ya Gabi boye. Azali mokolo akoki ko transmettre sagesse. Parcours na yeko za na ba erreur belé qui n'engage pas Bellevue. Bellevue ta mema ya Gabi na banzela o nyonso o ya mema ki o yemo lelo a déclaré que a bimina mibali ebele. Yemo gonda déclaraka. Yemo gonda déclaraka. Bellevue tende moto mema ya Gabi na banzela wana. Ya Gabi a mi mema yemo ko na banzela wana ezaki choix na ye. Donc mibange boye bisa ya Gabi par expérience ya mabe oyo atamboli aya quand même ko partager on a ba jeune na sens ya côté ya bango et non na sens ya ko encourager bango que internet et kindaka fo ya koloba makamba lokuta parce que vous le savez na komaka contraint ya ko bimisa audio ya appel ya ngana ya Gabi parce que ayaki kokosa sur la place publique boyebi histoire oyo makambo bayaki okose la Bellevue ayaki a démenti ça qui en et pourtant na privé a démenti ça qui en donc il fallait laver l'image de cette dame. Vous savez réputation est le roi masala soso soki babwa ki yango likolo soki pumbo etango ko koya okoyamba nyonso te okoyamba ndambu mususu eke mipanzi. Donc ya Gabi estimaki que il fallait tendresse. Moi si oyo azo réclamer kazaka na réputation te sans valeur. Il fallait jeter en l'air réputation ya Bellevue et y a yeko démentir en ngata yeko seka pour na koloba ki tendresse azale ki nanga pendant que na privé za makamba loba kiti. Mibange bozo représenter sagesse. Ya ngwana nde mibange na mboka ba représenter ka sagesse. Mais soki mibange ba rosangana pour ba ko soutenir ba délire ya Gabi, je suis désolé, nous sommes dans une société où yotozo tokomi ko zanga mikolo. Tokomi kozanga mikolo mboka o ezangi mikolo ezali na absence ya sagesse. Mêmement Thérèse Aye a lobby que internet ngana kanisa kike internet ya la nonka bongo. Donc comment na lolenge ya Gabi asalaka Thérèse a pas ya landi ayeko s'inscrire. Thérèse Aye kolobanini makambo nyonso na yaka koloba sur Bellevue eza makamba lokuta mais na lobaka yango peut permettre bano ba utilisaka biso bano ba utilisaka bango ezali bandeko na biso balekechu bandeko wana nyonso. Je crois que bana sujet na bango mikolo eza na actualité mamba Rémi, je crois que je vais venir sur ça pour comprendre musala oyo tozo sala ndenge ezo bimisa bo soto libanda pour que to dégager yango. Donc bana wana ba utilisaka ya Gabi parce que bango mo ba réclamer yango ba déclarer yango na télévision par l'entremise de Malika qui va utiliser ya Gabi pour azarane biloba loba ba komi ko utiliser pe Thérèse
Bah comme il utiliser Teresa a se laissé en pâture na ba délire ya internet parce que azana bandeko moko pe ya diaspora oyo bazo soutenir ye na koya na bino bandeko diaspora parce que na uti loba déjà na uti adresser un message na mibange na koya na bino bandeko bo soutenir Teresa bo comprendre que na ye na bino ba moko bandeko bo soutenir Teresa bo comprendre que Teresa makambo ayaka nango kaka pona internet Elia. Donc, bino batu oyo bopesaka ye place pour que akoloba makamba lokuta, pour que aya ko salir réputation ya bato. Donc, aya ka ko créer ba buzz na ye. Bande wa diaspora bo fandi, bo consommer yango, bo tchepe na ba commentaire, bo tindi pe ba mbongo, pour bo soutenir buzz ya bêtise. Donc bandeko na biso bino place bofandi bozomona malili oyo boyokaka na pototi pona kokende koluka mbongo bomoni pasi te oyo bomonaka na Kinshasa il faut botinda ba mbongo pour que bo soutenir ba famille na kolia na matanga na ba feti bisika oyo bino bomoni ezali kochambo na mitu ya bato oyo bango moko bazo réclamer to ya kosala ba base na biso to ya kosala ba délire na biso donc bango ba kosala ba délire et vous mettez le moyen pour basala ba délire oyo un ezo diffuser communauté oyo ezo diviser théâtre oyo eza censé ya kozala outil ya transmission ya éducation oyo eza censé ya kozala outil ya transmission ya ba valeur. Bino bozui mbongo na bino botie likolo ya mitu wana bozui mega na bino bon bino mega ezarate bino ezara je sais pas ezapeka mega mais bino bofuta ba connexion ya moi bon biso pe bande comme soso bazana ba moyen bafuta na ba connexion moi bozui forfait oyo bofuta kawana facture bofuta kawana bopesi ba vue na ba vidéo wana après beaucoup marché pour na ko réclamer que batu oyo bazali sur place baza bazoba baza ba paresseux pendant que mongo oyo bokoki kotindela bandeko pour fungola moi cabine et permettre à foutre transport à mataka campus yo tindeli yango ya Gabi otindeli yango Teresa pour ya ko sala ba délire na ye parce que bango mo bazo réclamer tout haut en fin de compte c'est qui est mis dans la bêtise nani azobima zoba ezali na moto o aye kosala bozoba na ye na yo moto o zuba moyen na yo o tche pour ko soutenir bozoba wana. Je suis déjà à la 15e minute. Voilà, je crois que vous captez le message wana. Je passe maintenant na analyse ya vidéo à liboso. Je crois que pendant on loba bo monango. Vidéo à liboso bomoni ndeko sila azoyembela ndeko moko Chouchouna Nyota. Chouchouna Nyota azali actrice ya groupe Elombe. Et ya groupe pardon, ya groupe Simba, ya président Elombe. Azali na ye na mikili ya poto, je crois na Belgique. Ndeko Chouchouna Nyota amoni mutu mwa komeli message wana ayebisi si la yozobina na yo kuna bakangi ya gola. Ndeko Chouchouna Nyota a répondre pe na message tout est sous contrôle bobangate akobima. Nalina rappelé bino makambo to ya kosala awa na ba émission na biso je crois que so bozongi na ba émission to sali avant to lobaki complot oyo ezali profond complot oyo ezali na ba producteur oyo bazo estimer que baza suna moyen ya ko produire ba film été parce que fallait ba film etikala na mbongo mukie lokola Bellevue azo bundana po apesa ya mingité mais mieux que oyo bango bando pesa ba check échec na bango ezana mutu ya Bellevue tolobaki lisusu ezana bandeko oyo bazali ba comédien basala pe succès mais siko baza en activité te ba check soki baza en activité te eza pona Bellevue parce que Bellevue asalini parce que Bellevue azo produire ba film na ye ezana bandeko oyo pe bazalaka ba makangu ya ba producteur lelo bakoma ba chroniqueur misusu bazali ba comédienne ya kala bazaka ba makangu ba producteur wana babanda kolomba bango lelo baza en mesure ya kosala vie wana ya bosoto te parce que ba producteur wana baza suna ba moyen te moi mbongo kayu il faut équiper famille parce que la majorité ba producteur ngo bazaka pas za na foyer na ye na poto mais awa ayaka azu moi 2-3 filles à théâtre azu temps ya kosala ba bêtise na ye
bambongo wana bakabelaka bango eza lisusu pena ndenge ezalaki te. Donc ba se retrouver dans situation moko boye oyo babandi komilobela soki ba producteur wana bazo produire te c'est parce que Bellevue azo produire. Donc Bellevue nde azali au centre ya malheur na biso. Ndeko wana chouchou na nyota soki botali na vidéo très bien. Je crois pas bien qu'il y a chouchou na nyota, je parie qu'il y a za mokolo nanga, je suis sûr. Yende li passe ya si lande boki si lolo bana vidéo li passe na ye. Donc li passe na ye wana azo soutenir, azo assurer batu sorti ya Yagola. Yagola nde nani? Yagola nde journaliste oyo. Asala ka émission pona ko finga Bellevue. Admettons que Tocha Bellevue de côté. Aye koloba makambo ya lokuta. O ezali ko bebi sa personnalité ya modero. Ya modero a lobby. Moto bozo loba ezali pepe ya bato. Attendez pendant que tu es solo là, na luka vidéo ango. Moto bozo loba ezali pepe ya bato. Je crois que ils appellent pas Yves Ipan. Yves Ipan, ok. Ok. Moto bozo loba ezali pepe ya bato. Moto bozo loba. En tout cas, vous loba au monique. Ok. Pourquoi vous monique kamabe oyo tango ekomi ke bakangi ndeko oyo afinga ki parent pepe ya bato na télévision. Vous étiez où tant bazo ko injurier pepe ya bato na télévision. Mais YouTube est un peu mais YouTube est un peu ngala YouTube oyo na osala musa na ngai etage ya makila professionnel nga na osala ngote ke na ba no finga bato jamais na finga na déjà la télévision yoka qui lega bimi na télévision ya alobani bato ba oyebisa ngai ke na bomela ya modero moto na ko bomela ete na okene boiti na suka pona sali eni. Merci. Ça est déjà prêt ya ko yoka conseil te. Ça sert à rien si on a bien. Voilà. Merci. Wana Boutiolanda Isaiah Modero. Donc, avant de continuer, il y a un peu exemplement. Au moins, tant que tu en fait, bandeko, tant que tu bandeko koyoka ba clash, ya ba Karine Mokondi, c'est quelque chose qu'on n'admettait pas. Mais au moins, caractère nango ezalaki ba no salango entre bango. Bomoni Gloria Olangi Fingi, Karine Mokonzi Fingi, oh, ce n'est pas un exemple, il y a malamu ya kopesa. Mais bando finga na quand même entre bango na bango. Ya modero lobby pona salio nini. Donc lelo ko finga na ekomi na niveau ya moto salio elorote, oyeka ko banino ko loba surye. Donc Yagolo bazolinga babimisa. Oyo ndeko chouchou na nyota azoloba babimisa. Ezali Yagola oyo ayekoloba makambo sur président Devos ya lokuta. Président Devos dernière fois bomone à salle interview ezali quand. Et puis dernière fois ngo ezaki ayaki pona kofinga nani. Ndeko Yagola eza oyo bomona qui est à se mettre en bavure en public en parlant de Mama Via. Oyo a servaka pe après ça rappelle mon talent na ye na chaîne ya SB bomoni Yagola ko s'attaquer na bandeko comédien ebele eza ndeko wana nde pona yoka baloba ya chouchou na nyota prenons ça dans ce sens là eza ndeko wana nde o ya chouchou na nyota azo rassurer communauté na bango que akobima ezali ya chouchou na nyota oyo azali ko se déclarer li passe ya sila. Président Elombe, si la Aleka a remercié Batu Oyo, Bafinga ba comédien, notamment Bafinga na Yomoko. Président Elombe, Lelo Chouchou na Nyota a rassuré Batu que Yagola Oyo yaka ko finga ba comédien akobima. Ba comédien Oyo, la majorité bazo faire partie na ANTPC Oyo zali responsable. Président Elombe, ce n'est plus le temps de rester impartial. Ce n'est plus le temps de rester ce papa-là qui va observer. Bana kobunda pendant que azomona ke mwana tel mutazana faute. Toebi ki ba taxa yo ki okote la Bellevue. Toebi ki ba ko taxé yo lisusu ko agir pour na ko défendre Bellevue. Mais moi je pense que
président Elomé, tu vas agir pour défendre la bonne cause. On ne peut pas rester impartial tant que tu as bisika o mabe et outil. Toloba ki batu ebele bazana kati ya complot. On s'est refusé de citer les noms. Mais tobane ko chanzete na lidusu ya likelele ye wana bimi moko ye wana bimi. Bomoni ya chouchou na nyota s'est dévoilé. Donc aza parmi bateau bazo soutenir sorti ya Yagola pour continuer musala o asela ka SB. Baba Cook. To se mettre vraiment tomitala na misu. Tangu parce que tangu bomonaka ndeko tendresse oyaka koloba na télévision kazana réputation te. Tangu bomonaka Dorcas tango me dit pourquoi kokoma kombo ya Bellevue na titre kofinga ye. Tangu bomonaka Miss Lolo o azolongola mama mokolo azana bakoko azolongola bilamba na misu abatu. Tangu bomonaka ndeko Zuma mwana mobali o ayaka na plateau ola informé bino ola sa la promotion abandi ko beta maboko koyemba. Tous ces gens qui font des trucs comme des guignols. De guignols mais en irresponsabilité et avec un accent d'impolitesse très élevé. Qu'est-ce que ça vous dit? Bofandi bokangisi bambongo, botindi, po bandekwana babima. Quand vous regardez l'internet congolais, est-ce que vous voulez que vos enfants ressemblent? Éducation à bananabino et ressembler na makambo le kaka na internet. Et ressembler na makambo le kaka na internet. Tant que nous avons choisi le côté du bien parce que nous avons vu des valeurs et pas Madame Bellevue. Et à cette occasion, je veux profiter. Ndeko, soko moni muto yaka na télévision. Ayaka yaka sala ba promotion ya Madame Bellevue. Et que ayaka koloba pona ko défendre Madame Bellevue. Et que abakisi ma finga likolo. Zapeye bloquer chaîne na ye et le kakananda kuna yote. Ça je vous dis. Je crois na prochaine vidéo na relaxabino pour nazobo sana. Na relaxabino ndenge nini basalaka chaîne est bloquée. Soko moni ndeko moko ayaka ko finga. Ata se déclarer famille Bota. Bloquer chaîne na ye. Et le kananda kuna yote. Nous on ne peut pas défendre la bêtise. On ne peut pas avoir de gens oyo bazo prétendre qu'on marchait na biso pendant que bazo ressembler. Na ba tendresse bazo ressembler. Na ba Miss Lolo bazo ressembler à tous ces mondes là. Et je vous assure, les arrestations vont continuer. Parce que le Batou, faut pas comment respecter Batou. Les arrestations vont continuer. Et les arrestations vont continuer sérieusement. Yagabi, Teresa, soyez sûr que les arrestations vont continuer. Et Yagabi, tu es très mal placé pour nous reprocher arrestation à moto oiseau fingayo. L'exemple est allé sur Internet. Toi, tango kangisa ki Teresa. Et nani, Fivette. Mais comment est-ce que bande ko diaspora, comment est-ce que vous comprenez? Total qui na matanga awa yandeko Flore Makinisi. Tangu ba chroniqueur ba saki message na ba babini. Bolanda mafinga na bisote ezara nango ba buzz. Aujourd'hui Yagabi le répète. Aujourd'hui Teresa le répète. Comment est-ce que beaucoup vous allez veiller? Pourquoi est-ce que beaucoup copé ça tant na bino na makamo oh ils ont détruit l'éducation na bino. Naba mibango bo soutenir Yagabi. Vraiment vous êtes content? Moto alobi na yaka o créer base. Na pesi loenge et tche désordre tche moboulou. Na ajuana moto aza censé ko partager paix. Moto aza censé ko partager éducation. Yagabi sala be mission na ba cuisine. Sala be mission na ba cuisine. Moi je ne veux cesser de vous rappeler la diaspora. La diaspora. Awa YouTube et l'extra publicité T. Mbongo oyo tokotisaka na ba YouTube na biso eza ba publicité oyo elekaka epa na bino libanda. Donc muto batali awa publicité ya YouTube awa elekaka te. Publicité elekaka kuna libanda. Donc soki bino botali te, bato wana ba kokotisa mbongo te bakozala décourager. Comment est-ce que
nous pouvons avoir sur Internet une personne qui vient pour transmettre la mauvaise éducation et pas en un succès. Bopé sanga exemple mon côté ya moto mboka mususu parce que bazab exemple était. Bopé sanga exemple est bien, il y a bato ya mboka ou bazali éduqué. Comment est-ce que vous acceptez ça? Nous sommes des Bantous. Nous transmettons des valeurs de partage, des valeurs de paix plutôt, de valeurs d'accueillir parce que boyebi, une de yaba qualité na biso ezali toyebi ko yamba batu. Nous partageons les valeurs de respect. Comment est-ce que tokoki kozana mboka oyo mutute fo banga mutute? En fait, mutute faut respecter mutute. Allez tomoni ba mama mikolo ba ye ba lobby internet e kinda abongo. Lobby na tongo botindeli bango ba code. Comment est-ce que vous ne vous découragez pas en s'aimant bon na bino pour na makambo ezo détruire les lobby na ngona dimanche boké na l'église. Vous êtes des sorciers ou comment? Vous êtes des sorciers ou comment? Quand je dis ça, ce n'est pas que pour l'avantage de Bellevue. Hein. Quand je dis ça, c'est pour l'avantage à Bellevue. Quand je dis ça, c'est pour toute la communauté. Bon, il faut que ça la clash. Clash yango yo ko sala oya ko sala na Bellevue. Parce que zaki mokolonini alega keta na veni na bino aboa kelio ata jeton. Ezaki mokolonini. Il faut mettre le théâtre congolais en danger ko bimisa théâtre congolais lokola bisika ya bosoto po bato baza censé ba kende kotala film ba Nigeria ba kotela ba Nigeria mbongo ba pour que bandeko basala ka théâtre baza la décourager ba comprendre que théâtre zo kotsa sous mbongo te. Et pour détruire ce théâtre congolais, il faut commencer par détruire celle qui représente la valeur du théâtre congolais. Vous croyez tout cet acharnement, c'est pourquoi? C'est parce que Koto Bazo permettre de vous sauter les cas. Prenez l'échantillon de ceux. Prenons l'échantillon de ceux aussi là à remercier. Prenons cet échantillon-là. Est-ce que Moto Azali n'a bon sens? Aruko Kende ko s'afficher. Na bato oyo balikaka pona ko finga bato. Madame Bellevue Zala très prudente. Zala très prudente. Bandeko obo se réclamera famille libota. Yango tika ko finga. Pose la lokola exemple ya sonité. Pour pas nous rappeler biso tala intel kuta fingaka. Si tu ne sais pas faire des analyses, ça la promotion ya ba filmer. Si tu ne sais pas faire des analyses, ça la promotion ya ba filmer. Pourquoi ça ok tika musala ou peut-être musala muso ça les ati. Bon le roi déjà continue musala yango. Ça la promotion ya ba filmer. Bellevue TV pas bloqué binoté. Bochaka ba extrait, moi ba extrait, moi extrait il y a moins de 30 secondes, au bandeli yango susu, il y a moins de 30 secondes. Ba bloqué na bango yoté. Ça la analyse ba film nini promotion ba film. Tala maboke bandeli. Ça la promotion. Bozo repesa biso soni tango bozole o leki o fingi alozui je suis Bellevue. Qui te dit que Bellevue partage ma valeur et ma finga? Qui te dit ça? Qui te dit qu'il faut être bina à la télévision parce que... Non mais attendez, s'il vous plaît. Hein? Donc comme le roi Tacho et Kangami Batu, il faut pas le exemple. Non mais attendez. À moins que ça là-bas, c'est là yo. Poto ebi, ba kombo ya bande komususu ya famille libota, oyo bango, bache mais soko luki na kati o mona, ba na raison te ya makambo loba. Mais oyo peno ebi ko finga ka, elengi, ya hôtel maliboso batu o finga. Eza nini? Po il faut batiner là-haut $50, $100, $200 et après. Éducation nous autres transmettre na bana. Donc botelemi pena boy, botelemi yo na polemu kendi, olobi ke yonde collègue à polemu kendi. Mais il y a ça la musala nini yo sala musala nini. Parce que bozali ba collègue.
Si vous avez une opération, il faut décourager la pratique et par tous les moyens. Si ça va nous demander les arrestations, si ça va nous demander des copyrights, ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Merci à toute la communauté au Balandingaï. Je pense que l'Obito Zongana deux sujets, non, ils ont 3 sujets. Ils ont très important. Sujet moko, ils ont il y a des déclarations, il y a ndeko mwasi oyo akei prison ya Gola na parquet. Na ba déclaration ya bandeko mususu oyo baki na télévision pona koloba soki ya Gola sala ba émission na pour la défense ya nani. Et puis nous allons revenir sur sujet moko na moni en open internet. Je crois que Torola Sabino Nengeni tozo dévoiler ba mauvaise pratique. Lelo tellement que en fait fief et âmes menacés bakomi ko se dévoiler tozonga na sijoana otomoni batie photo ya ndeko Rémi et pas ya ndeko Moura. Nous allons vraiment examiner ça pour comprendre que musalo to ça les obota ba fruit nango. Et puis nous allons revenir sur 2 sujets. Ezali à ndeko mwasi oyo abomisi ndeko na biso congolais na Angola. Toto kota déjà en contact na famille pour que tous en abe éléments surtout en makambo sabino. Et puis toko débattre sujet ya ndeko oyo mobali oyo azali responsable ya logeba oyo ezalaki oyo eza na UPEN oyo bomonaki ndenge mwana ya un certain général abeti ye bazo filmer na miso ya bato. Merci, le les amis moi de la femme. J'aimerais vous rappeler, toi, encourager l'activité à ma femme sur ces 4 ezali anniversaire. Il y a Bellevue TV. Bellevue TV, où ezali sous direction, il y a Madame Bellevue Kandi. Donc, moto azali na cadeau na ye. Moto azali na eloko ya rotinda pour que tout soit cadeau pour soutenir cette œuvre-là de cette dame, parce qu'il faut soutenir mon salo basi bazo sala, à contacter biso, à contacter ngana numéro oyo ezali sur place na royebi sa lo lengeni niko sala pour que au cadeau na yo et parvenir. Et dans la même logique biso nyonso toyeba kezali na ndeko moko ya congolaise kombo ya na kombo ya Tina oyo azali na agence na ye RMT. RMT azali na ba service boni. RMT azali na service ya transfert ya mbongo a quel pourcentage na C vraiment koleka ba agence o ya bande kona biso ya mindele na kotanga kombote pona sala mo ba publicité. Donc RMT azali ko sala transfert de l'Europe à Kinshasa, de l'Europe en Angola. Bande ko bazali na Angola so ba tsheli mbongo na yo na euro ozwango na euro. So ba tsheli mbongo na dollar ozwango na dollar pona business na bino parce que dollar ezali monnaie oyo jusque là ezali ozali na facilité ya kotambusa yango na ba mboka ebele. Donc RMT ya madame Tina à part service ya transfert ya mbongo na pourcentage ya mukie. RMT ya Madame Tina a service ya ko boteki plutôt biloko ya kolia. Donc soko za na diaspora olingo sale la famille moi provision RMT azali wana au sali commande na yo obengi na numéro ya Madame Tina o ezali affiché au sali commande na yo bakoya kotika biloko ti nandako parce que RMT a tchena mituka pona livraison. Soki pozali na Kinshasa olingo sala provision na yo aux à la mariée, aux à la célibataire, au bengi na numéro ezaliwana, au sali commande na yo, au tini mongo, baye kotike la yo, provision na yo. Donc, toi encourager l'activité à madame, et puis il y a bande konabiso basi surtout aux ali na moi na bango, les ali moi de la femme. Et j'aimerais vous rappeler, lobby na kozonga, parmi les thèmes qu'on a développé, pour nous expliquer bino nomination au Bomoni, il y a madame Bellevue parmi des femmes penseurs, des femmes créatrices. Merci, on se retrouve prochainement na Pesimbote na maman Mami Mputu et puis na Pesimbote na maman Chantal. Voilà, merci à tout le monde.